oh non zela tango na yo zela kaka tango na so ekoki omona nzamba ko bana ko sala miracle et tout là bato mingi bakufa bato kunda bango bazaka pe na bilaka nzambe il a fallu pe asela bango babanda kozela lokola yonanga mais bakota mabele pe bazwa eloko te ndenge tolobaki na émission tu koleka ke Yesu ba ebisi ke biso tondimi kolando metozwa nini alobi na mokili boza centuple likope boza centuple mais na mokili ba disciple bazwa pe centuple ya mokilité comment ozo espérer que ya likolo nde koza centuple yango or na likolo balobaka kuna ezaka koyemba na koyemba alors kuna centuple ozwa nini po ba kotso na kati arranger ba ange po yope ko ba koyemba lokola ba angelu na mokili awa mutu nyonso po se contenter na oaza nango ana posa ya mbongo ana posa mwa vie moko boye ata élevé te na standing moko boye songolo mais aza na mesure oyo akoki kolia sabana oya ye ana possibilité ko futa ndako na ye soki soit aza na pe na possibilité ko somba lopango na ye moko là nde sikoto ko adopter sikoyo likambo ko se contenter de ce que tu as mais oyo toza na biso na yelo côté mais to ko se contenter nango ndengeni moi nazo lula ta dollar ta 5 ya 500 ta 1000 francs oza la possibilité ko ya ko pesa ye yangote mais tango zo mona ba parents mususu na ba boti na bango na ba supermarché ba so bango ba dollar minene des fois moi na pasi na motema imaginez nana posa na diate ya mukie wana mais muta sombela ngazate nana posa na vivre ata na moyena quelque chose ata ya mingi te mais ya mukie oke bana nga ba ko galérer le côté. Donc chaque jour makanisi ndenge na osala boy mais on est en train de travailler mais résultat à malongate mbongo malongate o ko permettre même ko équilibrer ta famille na yo be foyer na yo eza na ngote to kemba to souffrir mais Bible ko bakara contente-toi de ce que tu as. Oh ne vous conformez pas au siècle présent pour mater oh bataba kisi baza ebele bataba nini ba baza ebele to ko se contenter comment to na elo côté. Oyo binomoko esi boina Bosenga ke confiance to pesi bino Après bokomi ko torturé Bisoneti banyama merci na bino bakonzi ya mboka Mitema ya ba dirigeant eza moingo koleka talikala Bolinga mboka ya ba autorité zala kakaka na biso wana toyeli susu mbote bonjour habari moyo Betwabo, good morning, good afternoon, good evening, bondi apona ba ndeko na biso ba angolais partout bozui bongo libaku ya kolanda biso tozali chaîne la méditation télévision oyo ba iki ba yebaka na kolanda bongo lelo toye na sijasika na yango avant ya kobanda boyeba ko s'abonner, bo partager, bo commenter bo inviter bato ebele enfant ke na lisanga to koyeba na ko avancer pe ko kende musika bo s'abonner bo commenter bo liker mbote na ba nyonso bo sala biso confiance. La méditation télévision est la chaîne où ils a suivi na monde mobimba na Belgique, États-Unis, Brésil, Japon, Chine, Inde, Kenya, Congo Brazzaville, partout. Tous a suivi, na Royaume-Uni, tous a suivi, partout donc, dans le monde entier, la méditation télévision, et Zolandama Makasi. Na yango, mbote na ba ebasala biso confiance, na pesi mbote na Yaya Nangai, grand frère propre, Léon Ipasu, mbote pena molonga niwaye, na Chamosilo, na pesi bino mbote partout, bozwami, na pesi mbote na ma sœur Hermanita Elodimbelo, na pesi mbote na papa Hermano Edi Minzele, na pesi mbote na Olga Pelenda, na pesi mbote na Christian Kibiasi, pe mbote na Kleboa, mbote na Baenyoso, bosala kabiso confiance, mbote na les docteurs des hôpitaux, Pierre Mbaya, de Peacemaker. Donc mbote ya ebele, na pesi mbote na baleki nanga ya bolingo, na moni bongo Gracia Mesho, na moni pe Chali Mesho, na pesi mbote na bato nyoso, sans oublier le chef d'état-major général Binda Kaisa Ani, première dame Nzambalola Aebanako Pambola yo apesa yo pe suya motema na yo
na bosanité maman Suzy Mayala na pesio mbote na esika ezamio mbote na maman Ani Anyeke Kangambila, donc mbote na papa Freddy Mukalai, mbote na ba nyonso bolanda kabiso, toza suivi partout, to invité bato baya ebele enfant que baeba bongo nako landaka émission na biso ya nakati ya méditation télévision. Ah, berjaye toye. Lelo to lobela juste kaka na thème moko eza na simple mais ça peut compliqué. Thème moko eza simple mais ça compliqué. Ah, berger, yo bandaka bongo te, eza na simple mais ça compliqué. Na kolobela thème mais ça contente-toi de ce que tu as. Contente-toi de ce que tu as. Ndete motolo bela na mukola lelo sepela na oyo ozanango. Oh, na inalia ngombe, na inalia boy, mais sepela na oyo ozanango. Na oyo ozanango, c'est une question monsieur ya ko se poser. Mais ce que ozanango te sikoyo. O sepela ka na mpiaka. Donc, mutoaz mpiaka, asepela na mpiaka. Pour aller, il faut battre kabelaye. Parce qu'il est écrit, contente-toi de ce que tu as. Mais si ko utango yoza na ngote, ko se contenter na nini? Ko se contenter na nini? Na mpiaka. Mpiaka ekomemo wapi? Mpiaka yango bana bakolia te. Yango na lobaka eza vraiment yango na bande ko loba liboso que eza simple mais ça compliqué. Ata ko Bible lobi ke ce ko sana ya kolia osana ya kolata nyonso ane koki. Mais babose ne loko mo ke no osana ya kolata osana ya kolia mais ce ko sana ndaku te. O comme oza kimi ndenge nini ekokoka pe ndenge nini. Ekokoka ndenge nini ata bino moko. Bible biso ko zana kolia na kolata ekoki. Mais sans oublier que il faut zanandaku, il faut za peut-être na moyen de transport, il faut za peut-être na possibilité ya ko bokola nango bana. Mais comment toko za limiter ce ko zana kolata na kolia? Il y a certaines personnes baza même pas na kolia, baza peut même pas na ya kolata. Mais Bible dit contente-toi de ce que tu as. Oko se contenter na nini? Pambate biloko nyoso Bible zoloba ke muto zarango yoza nango te. Des fois ko blemba kolata même blemba kolata et compé semble ka nini compliqué. Sikoyo oko se contenter na nini? C'est-à-dire que batampiaka ba se contenter na bampiaka na bango, ba bozuipe ba se contenter na bozuna bango. Donc c'est compliqué. Or biso nyoso toza na droit ya ko vivre. Biso nyonso na mokili eza bato mbongo eza bato mpiaka biso nyonso tona droit à vivre na mokili oyo mais Bible zo limiter biso kaka contente de ce que tu as oza na mpiaka contente na mpiaka na yo oza na bozui se contente na bozui na yo. Maintenant c'est quoi d'abord le problème? Mutampiaka oseba na mpiaka ndenge nini a se contenter na mpiaka comment tandis que il faut abandaka beta mutu chaque jour du jour au lendemain aluka na kolia nini comment na kosumba ta moi jeans moko boye konena kosumba ta lipapa donc c'est-à-dire tous des problèmes. Mais si ko mutu o azana ngote azana eloko ko se contenter na ngote alors mutu wana ko vivre na ezaka compliqué. Ko vivre na mokili is compliqué. Ozo ebate des fois ola muki mo se poser la question qu'est-ce que je peux faire pour que nazoape vie mokope paisible vie ya malamu o ko sala que non bana na ngapi ba vivre bien moi stabilité moko muki ate ebelete me ba sa stable. C'est pour ça que senga na biso mingite mais nzambe apesa biso la possibilité au foot ya ko futa ndaku na facilité kolia na moi facilité bana basa pe moi propre kolata na facilité biloko wana ndi yango to sengaka nzambe moi stabilité moko boy. Ce qui nzamba pesi biso stabilité
là toko se contenter na o nzambe apesi biso mais aussi longtemps nzambe azo pesa biso te comment toko se contenter na yango o toza nango parce que à chaque fois makanisi zoleka mwana abela boye ozoyeba te osa nini problème moko songole na famille o se poser ba question comment na ko décompter situation nini situation o ekomeninga sikoyo mbongo ezate c'est parce que stabilité ba pimeli biso yango mais ba osenga biso to se contenter na o toza nango tu as quoi mutu moko azo nayoka mutu moko azo murmurer il faut o se pena oza nango ata kutu ve voilà nani prophète Élisée atuna ki soko oza na nini pour répondre que azana mafuta yango miracle ne bandaki na mafuta wana Bible ke musike lobi bana bali pamboli ya malamu oyo utake pa dans Nzambe. D'autre part babaka bana bazaba ange lui ya Nzambe. Donc aujourd'hui ange lui ya Nzambe ayeko vivre na place moko ya galère. Ana posa lia lipa mais lia lipa ndenge nini. Ana posa lia mikate lia mikate ndenge nini. Pambate bakolo na ye bazana eloko te. Mais Bible le dit, contente-toi de ce que tu as. C'est-à-dire que batampiaka ba se contenter na mampiaka na bango, baba nako zalakaka ondenge baza. Nga mikolo philosophie zakaka nzambe pambola. Nzambe pesa po soko pesite ke mutu atengami après ofna mukola suka oza wana po ko banda otangira mutu masbunga que non tala osaki boye mais pendant que tout ça dans les besoins nzambe faut apambola aza dans l'obligation ya ko pambola biso on a tout laissé to boy na biso manigance to boy na biso ko triquer to boy na biso ko zabase batu to boy ko zombonga batu to boy na biso ko teka ki mobali pour que to ko ba pede to boy na biso ko sa boy ba biso ba boy ko sa ki lesbienne pour que ba se connecter na nzambe sko nzamba zo lekisa batu na ta oyo ke no mutu akoka ko vivre te moi stabilité ya mukie ezate. Mais Bible zo baraka contente de ce que tu as. Ozana ni nango, o wana ko se contenter nango. Qu'est-ce que toi tu as pour wana ko se contenter nango? Na galère, o se mutu moko te a mesana na mpiaka. Pambate chaque jour nzamba sala o bana ko lamuka na makanisi, no kolia nini lelo na olia nini. Oh bato bazana mo eloko kolia elongwa déjà la kata raisonnement na bango ba bula kote mamba olia te alia kapo so pona nzala so ka nzala nde allié mais so ki nzala za nango te mais biloko kolia za nango quand même mais za na bato mususu des fois alamu kitongo azo yeba te journée bandela wapi a journée bandi ko kende ti a meli ba mai des fois na dernière minute na 23h59 ayeko mona miracle yeko se présenter aller moi lipa. Si comme mutabongo ko ba se contenter na vie wana non nzambe aza obligé ko pambola biso mikolo nzambe aza obligé ko pambola biso pambate bato mpiaka oyo toko kango suste mutu soka tengami nzamba ko ya po juger que non omoni ozaki via pressé pour te message ko bakaka via pressé omoni mutasali boy via pressé omoni mutasali boy te mutu moko te a message na pasi. Mutu moko te a message na passe. Si c'était le cas, il faut message na passe. Même na ekulu soutan baba ka Yesu, il faut qu'il parle la ta il faut qu'elle la tête, il faut qu'elle garder. Le col est qui mission na hier ko ça que il faut mon passe, il a fallu moté mané a saisi a badoula nyo surtout ana a melango na kati na ye. Eli yolo ke mutu moko ta ko message na douleur, mutu moko ta ko message na passe. Pasi ele lisaka bato pasi okobana ko ganga olela des fois ma miso zo couler ozo bate bana bakolia nini esika wapi journée ko bandela esika wapi yango ko bana ko sukela na yango comment to ko se contenter ne loko to na ngote yango zo muna bato mingi lelo oyo aluki musa pa zuite mais akomine ko senga na balabala pour aluka kaka eloko nini oyo akuyemo kwa kolia apesa pe bana na ye. Mutu moko alobabi yoko tozana ana pasi koma kene kobota
aza mutu ana ba posa ya nzoto na ye aza mutu fami sepelisa mais tango kele komi sepelisa eza accident esali keno azui zemi mais lokola bwa kine kolongola azui aboti po aza mutu po mutu msa zoba ke ayebaki kaza na eloko te ana mutu akobokola zemi te mais ndenge na ndimaki abota ya sentiment ya nzoto tango nzoto esengaka mutu aza na mutu moko boye po ki ba passer moment intime na bango moment intimité na bango baza batu bana ba posa nzoto mais zemi za accident et koya pe mutu abone kolongola andimi abota mais soki possibilité zate au mona mutango lobi akomi ko senga na balabala akomi ko exposer bana na balabala mais comment te ko se contenter na otoza nango na autre pe toza nango te to ko se contenter nango ndenge nini osala defa musala ngo ezosunga nango yo te mbongo ozwa ezosala nango eloko te ata kutu lobi o économiser pe esimba te mais bible lobi to se contenter na oto nango nzambe fo a changer ba vie ya bato nzambe fo a changer ba situation ya bato na mokili oyo to na posa ke mutu na mutu a vivre na mokili na ye obanda ko envier no mutute osala poser na makambo no osala nyoso osala ozo bakino eza na résultat moko ya kitoko pe ya malamu enfant que obanda ko avancer. Contente-toi de ce que tu as. Contente-toi de ce que tu as. Et ne vous verset oh il y a Romains 12 premier verset. Ne vous conformez pas au siècle présent, tout. Donc on se conformer au siècle présent ndengeni. Donc na siècle présent oyo bato miso ba vivre vie moko à luxe, ba vivre vie moko à kitoko, mais biso ba to sambela des fois to vivre vie moko médiocre. Mutu moko aloba nayoka mutu moko a murmurer oh non zela tango na yo zela kaka tango na so ekoki omona nzamba akoyeba na kosala miracle et tout là misusu na lobaka ngo mede fois bato mingi bakufa bato kunda bango bazaka pe na bilaka nzambe ila fali pe asela bango babanda kozela lokola yonanga mais bakota mabele pe bazwa eloko te bakota mabele pe bazwa eloko te. Nenge tolobaki na émission tu koleka ke Yesu ba ebisi ke biso tondimi kolando me tozwa nini alobi na mokili boza santiple likope boza santiple mais na mokili ba disciple bazo pe santiple ya mokilité comment ozo espérer que ya likolondo koza santiple ngo na likolo balobaka kuna ezaka koyemba na koyemba alors kuna santiple ozo nini po ba kotso na kati arranger ba ange po yo pe ko ba koyemba lokola ba angelu na likolo babi mbongo eza na ngona importance te na ninyo ba diamant yana importance moko te c'est-à-dire kuna masanjoli na masanjoli siko santiple ba disciple ba ozona likolo eza nini koyemba na koyemba na mokili awa mutu nyoso po se contenter na oaza nango ana posa ya mbongo ana posa mwa vie moko boye ata élevé te na standing moko boye songolo mais aza na mesure oyo akoki kolia sabana oya ye ana possibilité ko futa ndako na ye ce qui soit azana pe na possibilité ko somba lopango na ye moko là nde sikoto ko adopter sikoyo likambo ko se contenter de ce que tu as mais oyo tozana biso na elo côté mais to ko se contenter na ngo ndengeni. Comment se contenter na otozana ngote toza wana pona ko bana kotala ka batu lokola ntaba koti na magasin lokola ntaba azo location matiti na kacha boutique donc toza ka wana totala ka boye parce que to se contenter na oto wana ngo yango kaka nde to sa nini to mesaka na oto wana ngo ozana mpiaka moi nazo lula ta dollar ta 5 ya 500 ta 1000 francs oza la possibilité ya kopesa ye yangote mais tango zo mona ba parents mosusu na ba boti na bango na ba supermarché ba so na bango ba dollar minene des fois moi na pasi na motema imaginez nana posa na diate ya mukie wana mais muta osombela ngazate nana posa na vivre ata na moyena quelque chose ata ya mingi te mais ya mukie oke bana nga ba ko galérer le côté. Mais la Bible koyebisanga na se contenter na ona nango na ko se contenter na komba bana nga basa incapable ya kolata dollar 1000 francs
Donc chaque jour makanisi, ndenge na osala boy, mais on est en train de travailler, mais résultat à malongate, mbongo malongate, ouais ko permettre même ko équilibrer ta famille na yo be foyer na yo, eza na ngote to kemba, to souffrir, mais Bible kolbakara, contente-toi de ce que tu as. Oh, ne vous conformez pas au siècle présent. Siècle présent, pour mater, oh bataba kisi baza ebele, bataba nini baza ebele, to ko se contenter comment, toi na l'autre côté. Et ça ndenge moko pe okoza nous na eloko te mais o se contenter na ndenge nini soko za na eloko te mozangi a vivre toujours na makanisi ya kozwa mutu o peut-être na bozui dans nyoso za comme ka normal po asa na mbongo ana possibilité ko sa nyoso ya lingi. Parce que na Bible zoloba ndenge Bible zoloba nzamba zoba na kati ya Bible na livre Psaume 82 abi j'avais dit que vous êtes de Dieu. Un Dieu asa mutu oyo asa ba limite te. Un Dieu asa mutu oyo asa libre na ba mouvement na ye. Un Dieu asa mutu ko créer eloko. C'est-à-dire quoi? Nzamba rappeler biso ke to ba nzambe. Mais nzambe o biso toza nanto komi ko sela ki bonzambe na biso te po anini. Tozo créer te. Osa limité, mais un Dieu a limité. C'est-à-dire quoi? J'ai l'argent, nana mongo nanga, donc ba na ko sala na sala eloko songolo, nana possibilité ko sala ngo pas pour mongo eza. Nana posa ko voyager, na ko voyager parce que mongo eza. Nana posa na créer eloko moko bo na tonga ndako, na ko tonga po mongo eza. Wana osa limité. Osa limité. Mais au mona Batu mutampiaka albi je suis un Dieu. Osa un Dieu. Pour na paix makaka o paix milanango ndo nzambe. Pour limitation kili. Ce qui problème ko se poser siko esenga mbongo osa na ngote limitation. Ola pour ça eloko mo songolo osa toujours limité, tu n'es pas un Dieu. Mais un Dieu eza oyo aza na limité. Un Dieu aza oyo a libre ba mouvement. Comment on se contenter na oyo za nangote? Et ça difficile. Parce que mutu moko ta mesa na mpiaka, mutu moko te a sepelaka na bozangi na ye, amona ndenge bana ba souffrir, amona ndenge bana ba sala boye, amona nini non. Nzambe aza obligé ya kopambola biso. Année 2026 oyo, Nzambe aza obligé que biso nyoso to changer pe ba vie. Nzambe aza obligé a fongola batinel nyoso. Ce qui va dire que nyoso to sambelaka nyoso to senganza le sambo to ndimada ke to zuyango depuis to na ko sambela en espérant que ko bonga mais pourquoi to bonga te tout ce que mutu moko so sista alo babi osengi malamu te nanya ngwa biso ke batu nyoso basambelaka basengaka babonga basambelaka malamu te be basa toujours ba mauvaise intention. Nyoso obo sengi na nzalo sambo bondi madaki pesa melibino mais depuis au sambela ki na 2023 au sambela ki na 2020 au sambela ki au senga ki nzambe loko moko songolo mais pourquoi au songo na nukate moko mutu mso babite nzamba saka makambo selon tanaye mais vie et pesa la biso chance te vie eza courte mutu moko so babi peut-être ko bonga na 2025 mais en 2020, peut-être qu'on va en 2030, mais 2035. Vie, et ça me pousse. Vie, et ça me pousse. Vie, et ça me laïté. Nzambe apambola biso sika aw. Bo s'abonner, bo inviter bato ebele ba s'abonner na kata chaîne abiso ya la méditation. Bo s'abonner, bo partager lien, bo commenter ebele. Vraiment. Contente-toi de ce que tu as. Mais on a l'autre côté, on se contenter na nini. Tozo luka, misu pai, to luka wapi, esika oli pamboli, eko utela, nzambe fo apambola biso. Nzambe fo apambola biso. Et dakika ka message a mokuse, oyo na ki ko partager, na ba enyoso bolanda biso. Contente-toi de ce que tu as, tobo ite. Mais tant que tu as un ngote, to se contenter na nini. Nzambe fo apambola biso. Aza dans l'obligation à kopambola biso. Il est le père de tout.
le créateur de cieux et de la terre. Nyonso ya mokili Bible lobi eza ya ye. Nyonso ya mokili eza ya Nzambe. Mais comment bato ba osala Nzambe ba souffrir? Bato nyonso bakomi kosadere na lot na ngambo wana mususu parce que ngambo wana batie mbongo en jeu. Siko comment otia bato en épreuve tant que oyebi ke mbongo ekodomine poto vivre na monde oyo esenga muta sa na mbongo. Bo s'abonner, bo commenter, bo partager, bo liker. Isaki bongo abino berger venel met sur l'instrument de l'Éternel. Bien-aimé, il faut qu'on fongo la misu. Tout le monde a makambo na sens, c'est normal. Et non, otika toujours ignorant. Na likambo moko ba ebisa yo que il faut ça la karaboye, o sa karaboye lorsque esimbate. Même Jésus alobi graine au bois qui na esika mabe ke ezobotate, faut changer de direction, okende kolona quelque part. Ceux qui placent sur l'oni monique boti mabela malamu yangwana osa libre. Ah mutumoko albi ah berger makambo lobi mingi c'est omi kotinda batu bakende kosadere et pas satan non osa libre. Yesu yemo kapesa kinda kisa mabela ya graine azu graine obaki na nzube osina boki na mabanga ceux qui boti te c'est que mabela déjà bien te mais tant que koblona na esika songolo moni boti malamu esika wana ndeza malamu alors ça la choix kondimaka bindima ndimate. Mais yomoko, osa libre arbitre. Ça la choix pour que l'obo regrette. Mais osa libre, ya kosa la nyonso yo lingi. Mais photo za na makoki, poto se contenter na otoza nango. Yango taki message à mukola lelo, bo commenter, bo partager. Nzamba lo la pambola biso na kombo na Yesu. Amen. Oh non, zela tango na yo, zela kaka tango na so ekoki, au moins nzamba ko ba na ko sala, miracle et tout là. Batu mingi bakufa, bato kunda bango, bazaka pe na bilaka. Nzambe il a fallu pe asela bango, babanda kozela lokola yonanga, mais bakota mabele pe bazo elokote. Nenge tolobaki na émission tu koleka ke Yesu ba ebisi ke biso tondimi kolando metozo nini alobi na mokili boza centuple likope boza centuple mais na mokili ba disciple baza pe centuple ya mokilité. Comment ozo espérer que ya likolondo koza centuple ngo? Or na likolo balobaka kuna ezaka koyemba na koyemba. Alors kuna centuple ozo nini po ba kotso na kati arranger ba ange po pe ko ba koyemba lokola ba ange lou. Na mokili awa mutu nyonso po se contenter na oaza nango ana posa ya mbongo ana posa mwa vie moko boye ata élevé te na standing moko boye songolo mais aza na mesure oyo akoki kolia sabana oya ye ana possibilité ko futa ndako na ye ce qui soit aza na pe na possibilité ko somba lopango na ye moko là nde sikoto ko adopter sikoyo likambo ko se contenter de ce que tu as mais oyo tout ça na biso na yelo côté mais to ko se contenter nango ndengeni. Moi nazo lula ta dollar ta 5 ya 500 ta 1000 francs oza la possibilité ko ya ko pesa ye yangote mais tango zo mona ba parents mosusu na ba boti na bango na ba supermarché ba so na bango ba dollar minene des fois moi na pasi na motema imaginez nana posa na diate ya mukie wana mais muta sombela ngazate nana posa na vivre ata na moyena quelque chose ata ya mingi te mais ya mukie oke bana nga ba ko galérer le côté. Donc chaque jour makanisi ndenge na osala boy mais on est en train de travailler mais résultat à malongate mbongo à malongate o ko permettre même ko équilibrer ta famille na yo be foyer na yo eza na ngote to kemba to souffrir mais Bible ko bakara contente-toi de ce que tu as. Oh ne vous conformez pas au siècle présent pour mater oh bataba kisi baza ebele bataba nini ba baza ebele to ko se contenter comment toi na l'autre côté.